Si tu vas construire ton mokaka, alors que épidémie, changement de climat, omoni, tu vis dans saison sèche, saison pluvieuse, tu es dans la saison sèche, ça va lui savoir en attendant. Anatanga toko makuna yoka ya yo tango bakopima bakosoka na zela sambo na kopanza bango na kobanga yo kote parce que yebi na 7 mois akokombattre na solo ba 2021 sambe ya bunda pona yo ata bitumba ya ndege nini sambe alongisa yo na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Verset 8e mois. Bénédiction à 8e mois. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Ako ordonné sambi azopesa mitindo na lipamboli na 8e mois nde elanga mutu nyonso alingaka beta kope na ye parce que mbula eza te. Oyo akalinga bulo soki linga bulo atie libanga. Oya kobeta briki abeti briki. Oya kobanda chanter abandi chanter. Oya kobanda kotonga atongi. Oya kobala. Oya kusala musala. Makalisi nyonse ezalaka na elanga wana na 8e mois. Tungela biso linga toyoka bénédiction ya 8e mois. Tika bokozala ko bomba bilei na bino. Na mboka oyo akopesa bino akokokisa misala na bino nyonso. Akokokisa misala na bino nyonso. Amen, amen. Des business, des grandes conférences. Oh, Kinshasa, soki nini, soki sommet nini. Toutes tes entreprises. Ça va dire qu'on prend mon amour de l'eau. À ce moment quand tu vas arriver au mois de l'anga, le 8e mois, tu entreprendras quelque chose. On va avoir quelque chose. L'Éternel bénira. L'Éternel bénira. L'Éternel apambola 8e mois na yo. Tango zo kanisa ko sala. Lakini akopelo kola bana bazo tanga te. Pe classe fongoli na note. Na sala quelque chose. Tabalobi olinyo sala. Sabe akopambola yo. Amen, amen. Sabe akopambola 8e mois na yo. Na komo ya Yesu Kristo. Amen, amen. Oh, zambe kutikanga ibete. Ifuna wiki mwana temisa imele mokoboe na kubine mokoboe. Zambe na hili ya kusala yango. Na kombo ya Yesu. Neuf. Rentrée scolaire. 9e mois. Batizo basongi. Congé stili. Ivere bandi. Brenda e bandi. Bito nyoso e langate. Jose la 9e mois. Septembre. Il faut qu'on prépare André. Bénédiction nini ezala kapona biso na septembre. Oya 2021 sa balobi nini. Français. Et solo banabiso. Doit être saint. Je serai saint. Tu seras un peuple saint pour l'Éternel. Parce que na bambiaka ya rentrée scolaire batu muzulu bakweyaka bakota na makambo ya mabe. Est-ce que tokozonga classe? Est-ce que université tokotanga? Est-ce que musala eko reprendre? Makambo ekozala ndenge nini? Soki mbula ekuti ndako na ngai esili nano te ekozala ndenge nini? Sabalobi kobitungisa te. Tu seras saint pour l'Éternel et il combattra pour vous. 8, 9, Robini, Ingala. Tosa makambo oye alingaka. Akokomisa bino ekolo na ye moko ya bosantu. Ekolo ya bosantu. Un peuple saint. Un peuple saint. C'est la peuple saint tu vas voir. C'est là un homme et une femme sainte. Okomona loboko ya Zambe. Zambe akotika yote. Na nyonso oyo kosala. Na zopambola yo. Anemo bimba kotika Nzambe na yote. Kotika Nzambe te. Zala osantu na kati ya nyonso. Okomona loboko ya Nzambe. Amen, amen. Dis ça. Tous les peuples verront. Tous les peuples te craindront. Parce qu'ils verront que tu as un Dieu puissant. Tout le peuple vont te craindre, auront la crainte de toi. Bakubakubanga yo, parce que basomona makambo Zambe azosala pona yo. 8e mois. 10e mois tozalaka awa na 30 jours, tokozala 30 jours. Que tous les peuples te craignent. Ozala créer terreur na kaya ba ennemi.
oyo alingi kobundisa yo amonake babundaka na yo te soki abundi na yo nzambe akosilisa ye oyo akolinga kotelemela yo ayebake batelemelaka yo nzambe akosilisa ye oyo akolinga kobundisa to kobwakela makambo ya mabe nzambe ye moko atelema mpona ye. Amen, amen. Nasoloba 2021 nzambe azala na yo bato bapanga yo ozala na dimension oyo moto atelema lisu liboso na yo moto atelema lisu na yo te atozali na asha moke abenga yo mopao atozali na mbongo te abanga yo ya kodefisa yo alingi oza na eloko moko te oza na dimension ya bato oyo bato bazobanga bazomonaki ozalaka na monde mosusu bato bamonaki ministere na yo emati onction na yo emati bato bamonaki mbongo na yo emati libala na yo emati makambo na yo emati biblia elobi bato nyonso babanda kobanga yo. Amen, 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 amen. 2021 ezala mpona yo ane ya elonga. Amen, amen. 11 mois l'Éternel en 2021 te comblera de biens. Il te comblera de biens. C'est ce que nous appelons la prospérité. C'est ce que nous appelons la bénédiction. Dans 2021 qu'on comble et ça qu'on va autonome déjà. Mais va remplir pour qu'il ait débordé. Combler c'est plus que remplir. Combler c'est au-delà. Zambe atondisa yo na biloko. Zambe atondisa yo na lipamboli. Nyonso oyo kosala efuluka. Amen, amen. Nyonso oyo kosimba ekende liboso. Amen, amen. Année ya 2021 ezala année ya abondance mpona yo na kombo ya Yesu Kristo. Et les mois de 12 ont terminé, les mois de 13 ont fait le bonus de Silis. Les mois de 12, Nzambe ya pambola yo. En 2021, que les ciels soient ouverts sur toi. Lola efungwama mpona yo. Tangela biso verset 12, les 12 mois. Yahweh akofongolela bino likolo. Yahweh akofongolela bino likolo. Esika abomba bolamu na ye. Akonokisa mbula na bilanga na bino na ntango oyo ekoki. Pe akobenisa misala na bino nyonso. Amen. Nzambe akofongolela lola. Les ciels ouverts kofongolela lola. ezali otobengaka témoignage du ciel. Biblia elobi Yesu akei kozwa batisimo na Jourdain epai ya Jean-Baptiste. Ntango azobima na mai, le ciel fut ouvert. Efungwami témoignage elobi celui-ci mon fils oyokai. Soki nzambe bato bakofongola lola eza koloba azotémoigne yo ozokende ata bato baboyaka yo ata bandimaka yo nzambe apesa yo témoignage. Ata bato balobaka te asa mopakano nzambe alatisa yo elamba ya kene. Ata balobaka te asa escroc nzambe asokola yo ozwa témoignage ya lola. Soki mpe lola etémoigne yo nani akoboya? On dit ces jours-là la voix fut entendue. Parce que nous sommes dit que azali mwana ya nzambe parce que lola elobaki. Ce n'est pas tout. Nangoba Carmel Eli abongisi otumbelo ya kolo après que ma prophète ya bale ba Yeshua alobi nzambe fongola la lola eyebana devant les rois, devant les prophètes de Baal, devant tous les témoins. Laissez le feu ouvert, le feu a descendu, le feu a consumé. Au front des alaki sikawana moto. Biblia lobi il y a matissimi soboe bazali susude. Amen, amen. Parce que lola efungwa maji. Soki lola efungwa mipona yo, oyazo finga yo, oyazo funda yo, oyazo lukela yo makambo. Soki lola etémoigne yo, akoyeba kenzambe. Parce que lola kalikolo ya bato nyonso. Ataboy, akotomola biso boy, asomona immeuble na yo. Ataboy, akomona jet privé bakobi yango Benjamin Obedi Ministries. Ataboy, akomona ndenge ozomatisa maison na yo. Akomona ndenge nini ozobanga, akomona ndenge nini ozotonga, akomona nini ozodi bituka, akoloka sango ya diplome na yo, akoloka sango ya musala na yo.
ce que l'on a, elles ont témoigné. Il n'a pas besoin d'être présent. Il va élever seulement les ciels à comme on a dit qu'on qui est Yewana. Parce que nous, ils ont témoigné. Alléluia. Amen, amen. Surtout comme Yewana na 12 et 6. 13 apesi wa benediction ya suka ba travailler ba benga kayango 13 mois bonus. Ils en a tapé pour ensemble 13 tosili sika wana verset 13. Verset 13 tosili sika wana. Yahweh akokomisa bino ekolo ya liboso na kati ya bikolo nyonso. Tu seras le premier d'entre tout. Continuez. Boye bokozala sima ya ekolo moko te. Jamais. Sima ya mutu te. Lokumu na bino ekozala kaka komata. Komata. Ekokita mokolo moko te. Bosengeli bobele kotosa mibeko ya Yahweh kaka lokumu ebadi komata. 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 Gloire et sommat. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Gloire et sommat. Et vraiment, Bible soloba, bokozala les premiers. Français soloba, bokozala la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Ça veut dire quoi? C'est toi qui commences à briller parce qu'il t'a béni. Qui est béni plus que tout le monde. Comment tu vas travailler pour quelqu'un d'autre? Non. Comme c'est toi qui prêtes, tu n'empruntes pas. Et ça, qu'on va y avoir ça la peau. Parce que la tête a l'esprit supérieur. Parce que la tête, il y a beaucoup des autres. Des babengaka, manager, diamant. Des toi. Ce qu'on fait dans la société, on connaît actionnaire. Obimisi bambongo na yo, batu yeko suande bambongo na yo. Yoko so bambongo ya batu wana. Batu wana te. Bambone bakoswa mbongo ya yo. Lelo dit tu prêteras à tous, mais tu n'emprunteras pas, car tu es la tête. Wana izali bonise ya bana ya sambe ya 13 mois. Sambe ya bambola yo. Na 2021. O salamutu. O salamutu. O salamutu. Na silisi awa. Pona kolwa histoire ya mutu. Okolo moko basala réunion ya bamutu. Mutu netete. Basala balobi eloko nyonso etinda mutu na yango. Tete na yango. Lion, le roi de la forêt, akati mutu, atindi mutu. Taba, ekati mutu, etindi mutu. Puku, ekati mutu, etindi mutu. Ata pese, ekati mutu, etindi mutu, réunion de thé, et salami. Patini mukila ya mlio. Pona nini yokoti na réunion wana te. Mukila alio alio abenda kinge ba mutu. Me yo mukila alio. Oleki mukila ya ntaba. Oleki pete ya ntaba. Oleki pete ya pese. Una ya nyama moko kuna ya muki. Ndenge nini yokoti te. Balobi on a cherché les têtes. Le tête roi de ma chef. Surtout balobi réunion ba président ba groupe ekosala ba président ba groupe ba église nyoso ya Kinshasa ba ko réunir. Église de Mangembe kotinda président na ye. Pardon. Église soki nini mususu ekotinda président na ye. Église ya petit du président na ye. Église mususu ya kuna kati ya simandako batindi ba président na ye. Batindi secret église monene ya la borne yo koti kuna te pona nini église ni sa monene balobi église na ke ba tu n'entres pas. Je serai la tête papa qu'on a la tête ce qu'on a quelque part on s'arrête tête on s'arrête tête puis les hommes qui sera la tête à ton salut on va la tête qu'on est qu'on est pour la mukila kuna on va pas mettre la tête ça va le rencontre la tête on compte la tête on compte la mukila ya yete
On a pasteur munene Rosala Molongo, donc il n'a eu papa. On appellera un jour le président, tu n'entreras jamais. On convoquera la réunion des mamans présidentes, on compte jamais été à tous à l'église de munene kuna. Mais si vous allez voir maman présidente, communauté maman présidente, le bouquet. Na tu vois il a gagné, on va pas payer ma maman. Amen. Il sera la tête dans la quai. Ma réunion wana kaka, sada kutombo nayo. Amen, amen. Président ya uwezi ya Pascal, uwezali uwezi ya Sheribe, na président ya uwezi ya Bango ndio tuwazaliwa président. Bango nazama président et puis tango mtu azali président asakaka président. Amen, amen, amen. Laisse-moi tu seras la tête et non la queue. Amen. Laisse-moi. Zambe accompagné yo. Bisika nyeso kokota osa la tête. Bisika nyeso kokota osa la tête. Osa la tête. Osa la tête. Na komya Yesu. Oya accompagné yo. Bonisi yo ya 2013 et accompagné yo na isika nyoso. Amen. Otele bato bonde. Oso pambola ngai chaque jour oso tikangai te na kombo yetu Kristo to bondeli. Elanda yo na kombo ya Dieu. Na kombo ya Dieu. Osala molongi na kati ya Dieu. Osala molongi na kati ya Dieu. 2021, c'est toi qui commandes. 2021, c'est toi qui domines. 2021, c'est toi qui domines. Quel est notre puissant de Jésus? Que personne ne résiste devant toi. Que Dieu bénisse ta colère. Que Dieu bénisse ta débrise. Qu'il bénisse ton corps. Quel est notre puissant de Jésus? Il y a action de grâce.